Batu bayambaka toyambaka bazaka ba mikolo baka bana mikiete o biso tsaka maloba po baloba non. To araso to sale to yambi invité comme na sima boko mo benga biso lobaki bien te makambo ya lobi les propos tenus et engageaka moto yo biso to yambi. Les preuves en est awa nazala les messagers du moment na benga les messagers du moment Daniel les messagers du moment ngana benga les messagers du moment parce que makambo ya loba na mona pe salama. Tout ça n'est monsieur mo belé mais makambo ya ibisanga ngamona sika na fanda na mona ke isalama. Vous comprenez? Donc on a bien que les messagers du moment au Galates 4:15 les 4:16 pardon. Galates 4:16 les messagers du moment. Les suna yambié donc balanga liboso na yambié na 2018 ndeto zawa yango na PC bonne année le message du moment. Bonne année teni wala ba bonne année biso to fetaka ba bonne année te na cause la hypocrite bonne année ba Saint Sylvestre na ba Noël za ba idolâtrie ngana za idolâtre te ngai nzambe azana mokolo te ba bongisela kaye mokolo tous les jours oyo toza ko pema toza ko lamuka a mérité gloire et louange zayaye toko kakula ngote toko pesa ngote toko pesa gloire kaka na nzambe. Alors ba Noël ba bonne année na bossa na yango na salaka yango tango na zalaki ignorant mais tango na koti na makomi oyo na Jean 9 le 25 le avant j'étais aveugle maintenant je vois personne ne peut me tromper yango pe bit la bisoalité ba ndeko na biso ba congolais surtout na banda ko partout ba bazali mutu akosa bango soute l'heure est grave yango to telemi so to telemité c'est que mboka na to linyango te et comme na tango ya to telema comme un seul homme. Merci le message du moment. Biso to fetaka bonne année to zakana ba ignorance ou bien biso to fetaka bonne année ba Noël. Ah mais voyez bien que non Noël même était fin et talisaki fête des païens ou qui bien fête des païens fête moko ba bongisi na mokolo que non po et mona nzamba botama po bateka ba sapé na bango po bateka ba cadeau mokolo wana ba mourir ba bimaka même akpesa ka cadeau na moi cité ako bon sa cadeau po dia Noël asombi sapé osomona nzambe bateke na wenze akoti na ndako ntaba mikolo l'équipe boakié bokomboli boaki pe sali pesa mité nzambe basombaka ete ezali fête de païens yango na biso lelo te di mola tout le bel la vie ezali solo bon solo nzela pe bon moy ezabe émission chaîne oyo pointi point soko oyaka na yo na vérité te oyam ozamuta Galate 4:16 te oui Galate 16 là qui c'est que à cause de la vérité nous sommes devenus leurs ennemis ngana zali moto ya sete na kokufa na sete na botama na sete na bâtiment na ki na sete na bimi na zo muta bâtiment te na komi mutu ya peuple sete na sete et puis na za naître nazali naître bakomona ngana yo bakomona ngana mutotel bakomona mutotel balobi tokoloba na ba erreur on se dise la vérité en face du congolais pour Congo ils la sauver yango sikoyo na kosoka fichier la mutu nyonso ko kuzala mutu nyonso nazali mutu ya mutu nyonso mutu ya nzambe nazali congolais pe ba congolais baza bandeko na ngai sali na kozala mutu nyonso et la kisete signe d'amour bona mboka esangi tozala uni tozala soudé comme un seul homme yango na ndeto oyeba na kolonga bongona. Merci beaucoup. Na peso mbote ndeko na Papi Gen mon pote Papi Gen na peso mbote na Fernando Finda Congo dia Totila na peso mbote double boss Angola na peso mbote Fernando Finda merci na coup de fil na yo merci na encouragement na yo sœur na Karine Tsomba maman Karine Tsomba maman ya bane belé na peso mbote ya Vincent Mobilanzi la vie na Frank Mobilanzi la na peso mbote Léona Yambeli bino les messages du moment où ça fait longtemps les kananga te mais les kananga Papi Gen basala yarani laissez partir tika bana na ngai bakende donc tika bana na lingala ndi na lingala alors na français ali laissez partir mon peuple Exode 7 verset 15 à 16 awa laissez partir mon peuple ngina beta 7 na place oyo laissez partir mon peuple ezé kolobela congolais nyonso soki na famille oyebi ke no koko ezali bakokanga yo batika yo kende soki na l'église ya bâtiment okota lokuta ezali batika yo kende soki na politique bipa yo kenda baza ba politicien mabumu batika bino bokende soki na combat elakisi laisser partir soki na combat vérité ezali te bima na ki combattant wana bima laisser partir mon peuple elakisi partout bipa yo zali soki na musala chef soki na musala soki chef na yo azako chayo toujours mbamba eza na moment moko koluka musala mususu kokeli laissez partir mon peuple ezali lokola délivrance
spirituel ya peuple congolais spirituellement et physique mutako kangola manano te physiquement te soki spirituellement no kangola mité yango laisser partir mon peuple ezako concerner congolais nyo surtout à tout son entier partout bipa yozali na eloko songolo palo salaka soko moni que non ozana kata kibombo c'est que il faut obima na kibombo wana ngona laisser partir mon peuple donc ça est la dans société nyonso laisser partir ezali universel. Ils ont consommé moutounion so laisser partir mon peuple même na libala soki mobali wana tata bana zali responsable atika moi si wana akende na ye parce que moi ça konyoka maka na mobali responsable te laisser partir mon peuple et ningi koloba bref que lo mutu akozala mumbu ya mutu te mutu fazala mumbu nde ya nzambe partout pe kokuta yo soki omoni ke bipa yozali oza ko konsola te bipa yozali kimi ezali te ozali te na kati na boloko oyo to bengi esclavagisme to bengi boloko carrément il faut ça là laisser partir mon peuple tikabana na ngai bakende. Ouais, merci beaucoup les messages du moment to kota diana ben abiso lelo lelo to yetolo bela moi 5 sujets quand les alentours de développement moi et puis to zonga susu na ngina tu na yo les messages du moment pour na ba marche ba ville morte est-ce que yango nem de sala ke ebenga na kabila bon batata ba mama bandeko nanga ba congolais bipa bozali na epesi bino kombo na ngai. Je suis le messager Galate 4:16. Naïe awa, on se dise la vérité en face. Naïe awa contrepartie, nazali naître, nazali ni pour ni contre, nazana kati kati. Je viens en qualité de serviteur de Dieu mandaté. Je veux aller plus loin. Les hommes anciens de la Bible ont parlé d'Israël. Bampaka kala, il y a Biblia, batelema ki pona Israël et Kangolama. Y compris Yoshua Mashiach de Nazareth absolu, alors que Israël est d'abord, le salut est venu pour Israël. Vous comprenez? Alors ce qui dit sur Totelemi, Moutako Telema pour Congo Azate. Mais si Koyo Mama ya Makambo, de Konangai, balobi bien, Israël les alaki occupé na ba romain. Tant où yesoyé, na Jean 6 après ça qui m'a pas d'abord en Israël. Alors qu'ici bango que non, il faut na nous orzouana nous lipa qui dit ayambisi bango nzambe spirituellement. Pour comprendre, il va la délivrer spirituellement, il va la délivrer physiquement. Allemand par APC Bango va comprendre. Il n'y a pas de bango de bien. J'espère que vous avez pour la map à Boliaki. Et c'est il faut pas toi ce là. Ce qui va faire ça qui est foufou, au lieu, au comment qu'on ça là, au vent d'Aganda comme tout son là, il faut comprendre que nous avons repéré ce foufou micolonion sur tout. Et c'est un moment où pour qu'il y ait ça là où il y a un sac à ce mot côté d'Aganda. Moi chassé, intégration, et tout ça n'a pas besoin congolais. Ba malade na biso ezali ebele. Alors na kokoma na point oyo ya ba marche na ba ville morte. Na kozonga peza sima biso ba congolais to bossa na kalokola muto amitali na miroir soka zaki na bibon soka zalaki bendenge nini abosani défaut abosani likwanza abosani nini na sima miko na sima quelques secondes abosani kino eloko zaki na ngolelo biso ba congolais to tandingi wana to ko bossa na le passé na biso te to ko bossa na histoire na biso te to zonga na 30 ans ya kondo Mobutu que son âme repose à paix. Comprendre? Tout le monde a marché boni, n'a pas Tshisekedi. Tout le monde a ville morte et belé. On comprend? Yamode bengana Mobutu te. Mobutu aye ko bengana ye tango maladi et continue na nzoto. Pe tango kondo muze aye na mindoki Mobutu akei écoute Mobutu asali lembi moko. Alors akei pe biso ba congolais to so sans akiye. Ozona na très bien. Ndenge pe to sanzi régime oyo to to kolobela. Bon, balobi be ba marche na ba ville mort. Et salemi ebele na régime ya Kabila. Et salemi ebele to battre ba record. Mais na ba marche na ba ville morte yango mutu ko benga na dictateur te. Na ba publicité yango mutu ko benga na dictateur te. Dictateur ba benga na kaye na soulèvement populaire, dictateur ba benga na kaye na sacrifice suprême. La dictateur ba benga na kaye na minduki. Mais minduki o eleki minduki nyo sali soulèvement populaire le peuple à tout son entier. On demande sacrifice. Et ça ne loko moko te na mokili oyo kozwango sans sacrifice. Nzambe pe abonda pour atikala na ngwende na ye ya Nzambe. Na kati na mukana Apocalypse 12 7 à 12. Balobi bien pe David abonda na Goliath pour azala o le tozo bela David. Balobi bien le Josué pe abonda pour aïba ko libérer Israël. Basa la Nzambe. Ozona na très bien. Balobi bien tokepe le sous musika Moïse aboma égyptien pour na ndeko na ye hébreu. Basa ko talisa ke ennemi fo bomaye. Mabele basakana kana ngote mais ba marche salemi ba ville monte salemi Kabila zo qu'il était souvenez-vous que non to sala que no émission et le kaki na talisa ke na bi basini zo talisa suite ke mbula enoki likolo indi mbula konoka likolo journée na mulunge et l'aximo ekobima basini zo lakisa ke non
Kabila azotingama na pouvoir. Vous comprenez? Mais atingami na pouvoir ba berere ya banani. Atingami na pouvoir ba berere ya biso ba congolais. Vous comprenez? Voilà, ba marche salemi et salemi ba marche te mutu na lobi bien ba marche te mutu e ko bengana dictateur. Au contraire, ba innocent baza ko kufa. Ba kolo ba marche wana. O ba ko programmer ba marche. Bango ba na banda kuna bango. Bango bazo bana na banda kuna bango. Bango te ba to za ko kufa. Peuple aza ko kufa. Ba marche te ezo senga un dictateur ba occupant mindu kinde peuple akosima minduki ndenge ba na Israël pe ba bondaki pona mabele na bango ndenge congolais siko komi na tango ya diaspora nde le sel ba tout le peuple o yakodi na nzambe ba ko libérer Congo bango nde na kati na minduki na association na nzambe nde Congo ezali libérer parce que biso diaspora tozali 4 puissance parce que mbongo tozanango. Oh, merci. Donc, selon yo, bah marche tout bah ville morte, il y a un de ça dès que par exemple place à Kende. Donc, bah marche wana na ba ville morte a mesani nango. A mesani nango tellement pendant 16 ans. À comprendre n'enga tchaka loboko na poche à comprendre les obangisa été. Les preuves en tous se disent en vérité en face. Bah marche bon ça na Congo na régime à Kabila. Bah tout ba kufi ebele, mais Kabila zo kendete. Vous comprenez? Azo kendete, mais azo kendete atingami. Ti a commis na niveau. Atikeli biso mandefu ya pembe. Aux allez message au type pendant que la biso congolais to yeba kité mais mande fa pembe la kiseke nazali nano jeune mais na bongo na vandi na okena ngoti na kimobangeli na ko umela pe lokola sasu na ko umela pe lokola Eduardo na ko umela pe lokola munyerere o yazalaka kala na ko umela pe lokola ya dema na ko umela pe lokola Mugabe soki bo fongoli misote accueillir le sous lobby ou je mourrai par une balle à la tête ba congolais to se disent la vérité et ça incite. Nakacho mandefa pembe ngo atiango bien naturel. Mandefa pembe atie angote atiki mandefu. Vous comprenez? Ebemi atiki mandefu ebemi ti epesi pembe. Alors du coup sikoyo eza message oyo moto à transmettre dans le monde entier, à transmettre dans biso mo congolais. Tous dans avec les tous dans ba homme spirituel. Et comme natango batama batelema. Pona batama ele sikoyo oyo bataka ta molimo, po batama ele mingi oyo ba jinga ti Mobutu, lelo bataka sima Kabila. Bas congolais, bas déjà à genoux. Classe politique, nous sommes allés à genoux. Alors pour te dire que Mandefou atiki yango pambate, atiki Mandefou appeler ce message que non, nakoomela. Et puis pour abîmer ça, penser naïe, aux ana mutema naïe, alors je mourrai avec une balle à la tête. Et là qui s'y incite à citer sur les Congolais. Et là qui s'y na Congo, tous les Yuma, Bambendre, Batoro, Bangaya, Tozo Ganga, Maya Moto, et comme Maya Fufu, et comme Maya Bilamba. Et là qui s'y, so boza mibali, boya kobo manga na munduki. Là qui s'y na kukufa na munduki. Et moi comme na moment oyo, to la qui sakeno, bakata biso benze dans le kolaye. Et comme na moment oyo, ba marche sauter, ba ville morte sauter. Et comme na tango ya diaspora, ils ont 4e puissance ou 5e puissance. Tout ça, la sikoyo sagesse, il y a un résoudra le problème. Tout ça, l'intelligence. Il y a une solution et makambo pour toi et banakoboto la mabele na biso. Le message du moment, la dans tout ça, il y a comment continuer la diaspora. Et bon, homme politique, likuna, opposant sur place na Kinshasa. Pour na yo. Le vrai opposant, c'est le peuple congolais à tout son entier. Peuple opposant à na Congo. Opposant à les opposants à discours moko à lobby, le journal Le Monde commenté lobby que non, il est entouré par les anciens moboutismes. Mais il sait que non, dans les classes politiques congolaises, il a divisé l'opposition. Et puis il a mis tout le monde à genoux. Et même dans son propre camp, il sait que non, ce sont les flatteurs. Ils sont là seulement pour l'argent, pour leur ventre. Oyo, Ephésiens 3 et le Bélibiso. Philippiens 3 et le Bélibiso. Na 19, 15 à 19 et le Bélibiso. C'est la première verset le que non, attention aux chiens. Na 19 et le Bélibiso, bazaba serviteur à Mabou. Alors, on a kolobaka kaboke. Ba oyo, ba jingi yewana. Bango moko pe bakangami na mutambo. Bazali bazangi mayele ya kosala bazali suna loko kosala te parce que kende azali wana akolitika bango te moko kosilaka na ba poison na ba tuerie. Alors tu te dis que no bazali suna loko kosala te le seul solution komi nzambe na diaspora na peuple congolais a komi conscience et sali to yebandi de to ko yo la koboto na mboka mais pona ba opposant bazate na mboka wana ba opposant ba suna mboka wana te ba opposant bazali ya mabomo. Merci
le messager du moment. Peuple ndé on a vrai opposant peuple netinga yo bande ko nango so ba combattre ba mvuluzi ko biso tout ba mvuluzi partout o ya zo telema zo belamboka o ya zo telema komi na a komi ko changer langage et zo langage te nzamba ko sala te nzamba sa sala et komi na tangu ya telema simba munduki bana ko boma munguna na yo zo botolo mabele. Ouais, voilà, le messager du moment ngina tout dans le sous catholique et lobby médiocre dégage. Catholique et lobby médiocre dégage. Ni ne bomba mina sima wana. Bon, yoka bien. To kenaka na kelasi pour to travailler malamu. O kana kelasi soko o bandi ko travailler moi bien baché. Bien, moi malamu avec baché excellent. Soko o travailler malamu te école missionnaire ki maka na yo beta ka badada libanda o ka médiocre. Po yana bilete pas ba parents. Ozo bomba o yana ngozate parce que yo moko ibo travailler kité. Ozalaki no muta ba terre les ba terminer c'est ozalaki ba KGD par-ci par-là moyen nango ezate médiocrité vous comprenez médiocrité tout simplement là qu'ici mutu o ya travailler malamu te gouvernement ba bengi médiocre ezoko ezaka pona gouvernement te médiocrité oyo bimi oyo ezali pona congolais nyonso tout oyo azako sala mabe oyo conscience ni ezako reprocher au sala mabe aza médiocre na foyer na ba famille na musala na ba relation na ki combattant partout tango yo yebi que non ozali na yo faible de l'esprit ba sombaka yo cause juste ozo bundela yango mbongo zwa ko chaka na poche mbongo ngo pe esi passe na yo te yo moko ozali muto ozoteka mabele na yo ozali médiocre yango ba médiocre eza ko lobaka ba politicien te ezo lobaka ba gouvernement te ezo lobela congolais nyonso tout oyo atambusa malamu te oyo conscience ne salaka te oyo azoteka mabele na likambo songolo par une association bazali ba médiocre y compris ngai soki na nakata solo te na mamno sala te nazali médiocre vis-à-vis alors médiocre basangana kana été ti okoyoko yokola bizali na ye otamboka na muyibi okoma muyibi obali ndoko okoma ndoki parce que oboti na ye okoboya bana na te alors qui dit médiocre sikoyo papa mosenga talisango bien pour le gouvernement o ils en place na bato nyonso tout mais to boite médiocre ala kisi baza ba médiocrité basali eloko moko te na kati na mboka mais sikoyo esenga ki sikoyo afungola parenthèse yango ala kisaba mama o baza na suka mboka o téléphone ya te o ba melongo sango no médiocre yango eza par rapport à quoi eloko tenglo e ko mabele keyi likamotele keyi mboka kufi mai zalaka te e ko manyei banzele zalite abali ko limbolela ba médiocre yango moko po ekota bandimi na kata matoyi o bango bateka na catholique ozona très bien alobi bien mais fungola yango nyoso tumpoisa médiocre yango ezali mai ezalaka te médiocre elakisi kelasi ya malongo ezali te médiocre elakisi ke nzela ekufa médiocre elakisi ke no nzela ya masuwa fufu eyaka te médiocre elakisi ke no nzala ekoti na mboka médiocre elakisi ke no bato baza kokufa lokola basoso papa ifala alimbola yango nyonso ndenge wana afungoli liboke enotolia liboke ya okangama liboke fungwami toyeba ke no bandimi na baza na basuka mboka bayebi ke no ntina médiocre elakisi boye mpona parti muke ya biso ndambo totangi toyebi tina médiocre bo baza na kati ya village po bayeba ke no médiocre ezali rwandais oyo aye kokipe mabele akomi chef coutumier kuli kopanza liboke penza bato balia yango bacomprendre bato baza na basuka ya mboka na balokolela na makanza na babolobo na bainongo ozolanda bayebi bayoki no médiocre elakisi rwandais oyo aye kozwa mabele awa rwandais oyo akomi chef coutumier médiocre ezali bao bayena bangombe médiocre ezali ndeko nanga congolais azaka na kati ya bondoki aza médiocre ezali congolais aza na kati ya moyibi azali médiocre ezali congolais aza na kati na lokuta azali médiocre congolais oyo azali na kati na badivision azali médiocre ezozwa mutu nyonso tout y compris gouvernement wana baishiwe na biso moko toza na kati ya gouvernement wana o baza kati ya gouvernement na 80% ministre intérieur azali congolais c'est médiocre nous on très bien ministre ministre de budget aza congolais c'est médiocre vous comprenez et comme na tanga kotanga ko benga nyama na kombo elobi nango Honoré Ngbanda comprendre benga makako na kombo na ye benga mbwa na kombo na ye benga mobowa yo na kombo na ye médiocre ezali ministre de l'intérieur vous comprenez asa médiocre vous comprenez bango ada médiocre ezali pasteur oyo ya bâtiment zo hotel meladiaka asa médiocre ezali ke mabonza badimi bazwaka na mitu ya bana nzambe oyo akombola ka église azwaka loko taza médiocre ezali pona biso nyoso ba congolais
Donc pour nous, mais de critères, il faut développer on a lingala, tout bâtiment, fin fond, village natal, va comprendre que mes critères ont l'excité. Oui, et puis kolakisa, mabe ba medio ko basali na kati na mboka wana. Basali. Et comme natanga opanza poke, pour ceux qui tokene to zonga, mutu oyo apesaki Kabila chance de susu ezali catholique. 2016. Kabila sakendaki, mandeselaki, bana bavandisaki batu catholique. Quelque part eza lokola na kozonga sa soué lokola. Et règle au papa mosionga ça, qu'on se dise la vérité, congolais fayeba. À ça la grande erreur. Ya manda mutu esila bakeno ko vanda ba bakisele mokolo ningo lo baboy. Moi so boboyani, oboyi. Oniro to ça na kacho momke, to ça émission ka solobe loko wana, na ba to ça on a noisi le sec. Na lobela ki ngona mois de août, na lobaki ava émission, na baki basala des gens grand erreur, batu bavandisa na kati bonga zali congolais ba signe la kisi mutatinga na pouvoir. Rwanda va vendre qui était congolais classe congolais muté vendre qui est accordé Kabila encore chance de source. Ils ont le golbani. Il y a le col bobo ni na mwasi ça au sala tout pour ça ya pour ça na esiliyote esiliyote akosala tout bozongana ta bozongana mwasi wana bolingote ya solo akoya pa bomayo. Alors ils ont le col Kabila ya le col mwasi oyo bolingo c'est sila ki na ba congolais. Alors le col bolingo sila ki fa kende congolais na mutema ya mawanzamba ko sala mawa satana ko kotelio alors na mawa wana oyo tozana ngo maladi ya ba congolais na mawa bazo boma bino kati ya mawa ba yokeli mwasi mawa mwasi ngo Kabila babakisile mbula moko yaka to vanda peut-être ko bongisa tango mwasi azongi na libala ndenge Kabila zongi na ngwende na ye a comprendre position na yo mobali tanga comprendre position na bino ba politicien osani akoboma bino bien yango eloko azo sala ngwana parce que ça yebi point faible ya basango ayebi point faible ya ba politicien erreur munene papa mosionga sala na ba politicien yango wana bayebi nini oyo bango basala bayebi o bango basala biso to telemaka le 16 puis fa kende bato bavandisaka bato bavandisa ezali catholique na ba politicien bango bato bavandisa place wana ozonanda alors tant bavandisa place wana pour récupérer ce que bonga akomi na makasi akomi na kasa akomi na minduki siko tozo ba marche to ba ville morte azo kende te yango te muto kimisa ye et comme il faut changer stratégie reculer pour mieux sauter et comme na tango ya sacrifice suprême to comme na tango ya sacrifice suprême tout congolais à tout son entier tous à la ini bolingo nde mungu na kokota tende wewe la kobotola berere ba papa na basala yango wana asala grand erreur ya vie ti akokufa nzaba ko tuna erreur wana. Voilà, le messager du moment, Galates 4:16, nièvement à l'obarane vérité. Donc, makambo à lobby oyo, auto zongeli, européen, ça le sous-président Kabila inane, n'est même biso basa lobaki na mois d'août qui a ok na été. Donc, quelque part, on a une petite raison pour y aller makambo avant décembre. Donc, comme nous sommes rechités, moto nzambe, na biboy. Pona yo. Et puis, la quatrième de mola. Tu as l'okoye ba que ce te foni mi sauter biso la diaspora, 5e puissance, force. Na nemoko to da bamboko to tinda ka peu 9 milliards so to fungoli misute alors yeba ke ba osala biso système ya tindika c'est-à-dire qui simba ko bando c'est le mbula moko ti 20 ko na bibo pa basi ba comprendre stratégie na biso batu ya nzamba ko sala ba bomaka te batika nguna nyokola ye nzamba ko ok nzamba sa sala au contraire nzamba ta kolela na kotali sa verset moko awa tangana lo mama kotali vite verset moko bana nzambe boyoka o etali makamba mboka balobi na mokana na derwa Dewa chapitre 10, verset 30. Balobi Jéhu. Na verset 18, balobi la politique religieuse de Jéhu. Jéhu azalaki oyo nzambe atindaki ye po asilisa ba bal nyon surtout ya Israël. Ba faux dieu, ba traître, ba collabo. À côté na ba temple. Aboma na batuna ye. Yoka félicitations nzamba yebisi na verset 30. Balobi bien Dewa 10 verset 30. Balobi bien l'Éternel balobi L'Éternel dit à Jéhu, parce que tu as bien agi en accomplissant ce qui était droit à mes yeux, et parce que tu as fait à la famille d'Akab tout ce qui était. Voilà, pour te dire que non, na makambo ya Congo, ils sont makambo tenda bakosala, tenda basasala. Alors, comme il attend, on va comprendre que non, Mamba Congo est spirituel. Après, spirituel est comme physique. Dans le moment où il y a comme Mamba physique, et comme Mamba homme spirituel, va courager, va combattre, va téléma. Pour la mabelle, pour la délivrance à Congo. Bataille ici, à Ouake, oui, na 2 ou 10, na 18, jusqu'à 18, verset 18, bah, le Bible, bah, la Jéhu,
envoyé par Dieu. Dans verset 30, va dire akota abandi ko éliminer na no batraite ba collabo basay na nzambe soit disons basay nzambe ki basay nzambe ya satana ya babali o basay batuni ba Congo o bakangi Congo Congo ezali souillé na bondoki na bosoloka na ba magie e kangami Congo ezali souillé na maboko ya bandoki ba congolais ba pasteur Congo ezali souillé alors siko na mituni na Congo Musanta Zarate, Babina, Sodome et Gomorre, Musanta Laki Mokolote. Nzamba yebi ozoleka na Congo. Ayebe babanga mais na Sodome et Gomorre, ezalaki na moko azaki sauver Lot. Lot ango pe ozali congolais nyo partout na monde entier pas ali, tango akota mo kobanga Nzamba ko épargner ye. Mais comme na maman oyo yako papa yako boma ko bompo ko botola mabele. Ouais, voilà. To komo chité na biso. Les messagers du moment nengina tuna initiative oyo ezo marche initiative ba combattre ba zui yako panza ba église pona yo mais na lobi bien naza sima idée wana na lobi bien que déjà nzambe avana na mitema na bâtiment nzambe avana na mitema bato donc yo encourager bango na lobi bien sur 10 9% ba serviteurs ya nzambe ba congolais ils sont dans le mal alors 1% baza malamu 1% wana il faut boluka bango de baluka kamino soso biso ba congolais tokomi kolela soso ma mise mona na kate ozonda alors du coup sikoyo barakisi bien awa o ba combattant bazo sala bibliquement ezali na vexeni ezali na 2 rois ezali na 2 rois 10 verset 30 obani kotanga déjà na 2 rois 10 à partir à verset 18 tina 30 bokoyoka histoire ya babal répétez nalobi oyo ba combattant bazo sala ezana bazana kata na bonne démarche oyo nzambe ayebi na kotinda Jéhu na 2 rois 10 verset 18 à 30 balobeli Jéhu abandi ko papa ko sasa ba faux serviteur nyonso a kotela bango na ba bâtiment a convoquer bango na ba bâtiment koti ayebisi batu na ye ndenge ba combattant baza ko tambola partout aziko force ndenge baza ko tambola ba masombo ndenge baza ko tambola ba c'est les zones préfet de discipline ngai pe na zamvuluzi na musika na za sentinelle na za kotala ba tamboli malamu oui oya sali musala malamu ba musala malamu ngana za na qualité ya serviteur ya nzambe na za naître pe oyo naza na ngambo ni pour ni contre oyo basali démarche oyo eza na kati ya solo na 30 boyoka na verset 30 2 rois 10 verset 30 nzamba lobi na sepeli ndengo osilani na bandoki wana na sepeli ndingo obomeli ngai bato na soloka na sepeli pe ba komisi d'église wana ya Israël ba toilette publique yango na tibisi ba combattant bandeko na ba mvuluzi po bazala misala mo basalaka mais ba telemi po na Congo. Alors félicitations. Félicitations, c'est-à-dire beaucoup continuer. Pour yango ezali distraction, pour ezali machine après musique, ezali église. Partout na Kisasa et botu lokola mayebo. Lokola koli ezate, baye passer mo ba planter yo, ba pesi bino passer, ba segmino sika, ba louer sika na bino lenda ko bafuta ngo 100 €, ba futi ndako na bino 200 € pour bazwa bino place comme église. Voilà pour bakanga quartier. Moye bo bato ba bimaka ezate. Mais mukolo Congolais ko comprendre que non, on va na ndako ça il a Josué 24:15. Vous et vos familles, moi et ma famille, je servirai l'Éternel. Congolais bani ko bima a saleli Exode 7 15 à 16, laissez partir mon peuple et puis akiko lukabit nzambe na ndako Josué 24:15 moi et ma famille nous servons l'Éternel. Bakomona loboko ya nzambe changement kozala. Pona ko boma ko kanga l'église, oui. Ils ont une bonne démarche pour continuer yango. Pasteur wana balakisa biso baba na côté ya passe ya Congo. Exemple les alika na moko to monyango e pa ekofo. L'esprit de Dieu to kokoma wana. Alakisi identité ya vrai serviteur. Dans la question momke yo siko pona yo ndenge ba pasteur ba boya ki batu basala marche. To improviser ka ande to komina ba pasteur ndenge ba boya ki batu basala marche. Est-ce que ba batela makila ya peuple congolais etanga to balanda que intérêt na pas présent Kabila. Il y a liboso déjà na liboso déjà baza ba serviteur ya bal, baza ba serviteur ya mabomo. Baza ba serviteur ya ba cimetière, baza ba serviteur o bazo teka ba ame ba congolais. Baza ba serviteur ya butu. Ozo na très bien. Congolais ça confirme ça 10 millions te. Congolais to confirme presque 20 millions. Même boke kangola mité. Boke ça délivré te. Kolo et comme na momo sacrifice suprême il fait salema. Pona ba pasteur wana o ba boye ko bima wana. O ba boye ko bima wana. Baza ba pasteur oyo ba kakenza ba mukuna
soki ba mususu kombo nani wana baza ebele ba mutombo ba walesa ba magicien wana comprendre baza ebele mais na zolobi nanu ba oyo nanu 4 wana ba kakenza ba mutombo ba mukuna so ma mususu wana kombo na yibite sonité ba magicien c'est des magiciens c'est des gourous aux en preuve mais na lobi misala bango zomonana ba oteka mabele discours na bango zomonana ba koyeba nzete na mbuma nango to yemoni nzete ya efoko ekofo to moni yango to moni nzete ekofo identité ya nzambe monani comprendre to kokoma epa ekofo makambo ba passer to okolo bate eloko zo pesa biso kanda pesa lete bande kona biso oyo bayebi keno ba passer baza ko continuer ko boma bango ko bali ko botana bango basu balaka na église bana bango okoke na hôpital parce que nzamba ko sala ok nzamba sala ba médecin pour que l'hôpital pour ba soigner bino ba dozo kufa ba ko sacrifier bango mais bande ko na biso il faut avoir na banda ko yango calamité embargo spirituel fait ça les embargo politique fait ça les pas entrer pas sortir embargo spirituel de l'église o ba combattre ba bulu ba sala si il y a une bonne démarche ba distraction il faut kangama ba ke ko sala misala o Yesu Christ bango bazo betela 7 azalaki champartier asa encore na tongo bakosala na mitu ba congolais te il faut l'église ekangama bana nzambe bana ko sambela na bandako na bango nzamba ko kango le preuve aninga mona zali les témoins vivants alors na bima na bâtiment na bonne santé nyoso na récupérer na musala na mwasi na bana na za responsable na za irresponsable te vous comprenez oui na musika na pesio mama kitalata la femme légitime ba cotiser yo te na bala yo na mbongo. Vous comprenez? Ça ne mode pas aux alliés. Alors du coup, et comme à un moment où c'est les antivaleurs, ennemis à Congolais, ennemis à Congo. Donc comme il a sauvé le Congo et le Congolais, mais bango ba Congo te. Merci pour mon réponse nayo. Nasi balandi na biso ya tolo la vie, na pesi do moté, bozala toujours branché na tolo la vie. Toza na pona musala. Nasi boki messager, azo pesa message naye Galates 4:16 à cause de la vérité. À cause de la vérité, nous sommes devenus leurs ennemis. Ouais, merci. Discours, il y a... Ouais. Et puis, un serviteur, il y a Massia, un serviteur de Dieu. Il faut même croire à Jésus. Comme même croire à Jésus, il y a l'accès. Au perdre vie pour récupérer on a lola. Donc, ça, au coup, il y a peuple... Dans le bien, un serviteur de Dieu. Déjà, vous avez l'esprit à peur, vous avez l'esprit à sang-froid. Il y a David devant Goliath. Yango moni yango wana baza ba serviteur ga nzambe te bayebi bible bayebi chapitre na verset baza ba serviteur ga leki 4 il est écrit bayaki bayebi makomi mais baza ya nzambe te basimbi bible maboko verset na monoko ce sont des sorciers. Voilà on va à propos tenir je le dis je le confie c'est les sorciers. Merci. Le messager na tout na yo discours oyo to salama dernièrement pas Monseigneur Ekofo. Monseigneur, bien pasteur, la Monseigneur Ekofo. Devant majorité présidentielle, discours. Amen. Oh là là, maman Makambo. La discours. Bon, les discours, c'est la prédication historique, le Saint-Esprit a parlé. Depuis l'histoire, il y a Congo et Banda. Zamba Lobaki déjà dans Mboulouz Kimbango. Toko inaka kimbango te aza prophète ya nzambe oyaya aloba aza kipe muta Galate 4:16 kimbango muta vérité muta muta bomaye zona très bien esprit de Dieu est descendu dans l'église protestante baki mimbula baki ko batama na ebale bakuti moloto ressuscité a papi bango ko papa baki mi catholique pour la médiocrité vous comprenez baye ko batama na protestant mais protestant talisi bango mabele ki vous comprenez a bambi bango ba vérité en face na bango bata minduki bako ko beta minduki te ayebisaki bango te que non na ko sala marche est-ce que la ninga très bien munguna ba pesa ka planter au béré catholique salaki pour publier marche munguna yebi déjà côté pour sala marche non. Ben si comprend pas au courant bon si comment sur l'inga ça non tu regardes tu na kata ba côté tu ya na to le bien l'inga ça des certaines dimanche bon balobi bien balobela ki biso prenez nous en charge mukolo oyo congolais moko ko tele masabatinda e ba ville monte ba marche esprit on est descendu ne ki kiteli e faut passer Congo et Kangolami pour muta za simanota tindiote
bayeba kite ekofo akopesa ba discours oyo bayeba kite akoloba makambo ya loba différence na ba pasteur na bino congolais différence na ba sala nzambe mingi bauta na Congo discours wana c'est le Saint-Esprit qui a parlé prédication historique ba ambassadeur bazaki liboso wana oyo ba représenter ba occidental ba occident vous comprenez classe politique bazalaki wana ba chibala ba mende ba olenga nkoi bangoza bazalaki wana vous comprenez ah oui alors du coup ba polaki na kata ba pantalon masasa mbana bango elombi solo na vérité ezoko bima na munoko ya Moussa Nzambe Monseigneur Ekofo vous comprenez ba koki ko beta minuki te ba na moment wana Saint-Esprit ezaki na kata contrôle ba koki même ko kata antenne na bango te po elekate ba koki te Nzambe azaki na kata contrôle c'était Nzambe moment oyo Nzambe ayebi na koyanola bisoni ba congolais bisoni nyonso ba yanoli ka ba politicien te ba yanoli congolais nyonso tout conscience ne esa la côté ka mabele te même ozaka na combat ba ko corrompre na mbongo ya Congo te zwa mbongo lia yebi ça c'est les unes mutape singa mbongo azali hôtel tel boké bo katie le boko yango na lobi boy politicien nyonso to awu ya Congo ya koya awa bopa bokuta ye bokata ye lokolo na loboko na banze baninga ne bakoya te comme na tango ya koboma alors pour te dire les prédications o ya pasteur Ekofo l'homme du moment roi David vous comprenez autrement dit moloto ressuscité c'est l'esprit de Dieu qui a parlé alors bien la vérité ya mabele était kamate alors bien ba voisin o Congo ali entouré na ba voisin o bazo ko envier bomengo ya Congo bo sepela na oyo Nzamba pesi bino botika ya biso mais pour te dire que a marché ba monter a lobby eloko moko na mama mubange o azana lokolela na makanza na inongo na bumba na kisangani pa batopoke balokele ayoki nini balobi pona mboka mboka comme lokola kriki ba jingi biso na banguna a marché monter abengi nyama na kombo na ye abengi makako na kombo na ye abengi mbwa na kombo na ye okopa abengi ligorodo na kombo na ye bazalaki belé ba magorodo bazalaki belé wana pour te dire différence salemi na prédication historique il y a Monseigneur Ekofo. Attendez si bien Luc 4 verset 16 à 19. Maintenant on le bien Jésus-Christ de Nazareth na kati ya temple liboso ya ba konzi ya mboka abani ko beta sete. Alors bien l'esprit de Dieu est descendu sur moi. Molimo na Nzambe ekiti na kati na Ekofo pour vous annoncer la bonne nouvelle, une année de la grâce. Si le but que nous avons fait la mise au bas, oui, les politiciens, les Congolais, les Congolais, les Congolais, les Congolais, les Congolais, il faut que nous pour délivrer les captifs qui sont capturés dans les prisons physiques et diaboliques. Oui, milimo ba Congolais mingi et kangami na molimo. Vous comprenez? Yes, soyez ne kofungula. Pour na miso o bamona kate bamona pour na kokangola bo bakangwa na boloko bakangolama. Luc 4 verset 16 à 19. Bakengotanga bakomona que non le Saint-Esprit a parlé à travers Monseigneur Ekofo oyo nanu mutu alobate abanga kete Saint-Esprit zali esprit ya sans foi et esprit ya vérité la vérité eleki munduki na makasi vérité eleki munduki et on congolais fay ba que notre droit na biso ndako na biso bako fungula biso porte te to comme lokola ba locataire basi boy basi ba jingi biso toza na katikati ba rwandais basi bazui biso partout ba village yo surtout ba kimi ba yena bango na capitale nani siko ya ko gérer mabele ango moni to na ba mboka yo siko na ba chekutimi ba koti baza ko zonga biso na capitale ti ba boto la biso mabele yango yoki alobi bien to céder ata 1 mètre carré ya mabele te to yebi bosi bozui boye baba na biso bakobotola ngombe tokozela te biso tokufwa bana na biso faye baba histoire comme na tango toloba na ba vérité ya tina na mabele ya mboka mabele ekei na moment oyo congolais kotali le sous politicien te congolais kotali la pasteur moko te batu moko ya mabomo congolais talela Nzambe na décision na yo et comme na tango ya minduke simbama boyo ka réponse na yo landaki bandeko belé oui lokola ba beti ba catholique ba côté l'église catholique ba franchi ligne rouge na lobaka ngo déjà biso to moloka na musika ezali na ngo ba sonné ya dada ya bambo ya kukule lombe mwana soso oui ba sala ba biloko wana pona batu biso ba congolais makasi na biso na kobina makasi na OK na momo to eso na posa kobina toza na matanga ya makambo nyonso alors yoka
bandeko oui papa koyanola bakozwa décision et s'il atamboli oh nasalaka émission moko émission kotika la semaine baki no tokoyeba soki nzambe azali na ngambo ya mutu ono be na ngambo mutu na te mais yeba ke no nzamba sa rejeta mutu wana banakala mais bato azopanisa mutu place wana ezabiso bako ba congolais ozona très bien et comme na tanga congolo alongola somo tolata sans froid tondi ma sacrifice suprême tokobotola mabele po bayebeli biso ke babomaka te bango bazali bato ba pardon nzamba kosala ndeni banyokola biso te tala réponse ko ya pape na musika papa lobi yokane ma papa lobi pape mutam embaucha ba mosengo no eza loko na société il faut salaka muninga betio po Vatican muté diriger monde muninga betio muto azana tort ba pesa ke licenciement no on est d'accord mais Kabila beti bato azo licenciement te yokanga beti oui na to pesa babi na tirete ya biso balobi na musala to buninga na yo ba témoin bazali ba bien c'est lui qui a commencé ba ko révoquer ba faire licenciement olongwe musala Kabila na ba soda na ye ba beti ba monseigneur ba beti ba catholique ba tout témoin to moni mais mon conseil bango pape apesi licenciement na Kabila te vous comprenez Kabila pape face à mais yoka siko réponse ya pape yoka réponse ya pape eza loko ba bien alléluia amen amen et bimina monoko bimina mutema te mutema mutelobi te monoko mutelobi bala ça va ponga ba te yoka na musika na lobi je ordonne aux autorités de chercher la paix pour l'intérêt de tout le monde alobi le côté autorités zanangi na kena Ephésiens 6 12 je ordonne, je demande à l'autorité congolaise de rechercher la paix pour l'intérêt de tout le monde. Nasengi na bakonzi ya mboka baluka kimia pona bolamu ya moto nyonso me babosani mutu aza kopesa mobulu na mboka ezali mutu bango akenaka kokutana na ye na Vatican na 2016 basolaka na pape nini Kabila biso toyebi te ayebi bien que mandat nesilaki babakiselaki mbula moko ya grâce na berere oyo mosengo asalaki na bapoliticien esili mais oyebi bien que non trouble wana moto azosala ngo ezali moto oyo otindaki oyebisa bakonzi mosengo banani bo bakiseli mbula moko esili est-ce que papa au courant makambo azali au courant makambo nyonso bateka minduki ya liboso ya bango yango kaki fokebise bango bokonvoi makaka na koteka minduki te na Congo bokonvoi makaka na bitumba te bokonvoi mapeso kimia na Congo ezali soki boti banzela boti minda bakoko na biso bakosomba télévision bokozwa mbongo boso basali banzela to kosomba batere na bino c'était prédication morale alors siko ye pape oya yebisaki ba mosengo bakisile mbula moko babakisile mbula moko est-ce que c'est si papa avec au courant que c'est Nico catholique bo bakisile ina ni papa makambo nani mokonza catholique voilà conseiller c'est la vérité nani mokonza catholique mosengo azana mbongo utaka na Vatican catholique wana izotongami na mbongo ya Vatican Vatican mutu yali puissance ya monde bakonsius bakelaka kuna bango batasalaka minduki ozolana kebe alo diku sikoyo ayebi ke no mutu na ye mandat nécessitaki voilà tango ozobate non que les autorités cherchent la paix pour l'intérêt de tout le monde alors bato bazoluka paix bato balingi paix ezali peuple mais mutu azoboya paix ezali mutu oyo bovandisaki mbula moko alors siko bomé oloba nde ton mandat est terminé, il est temps de libérer le Congo. Voilà tout le monde. Adana kata sembo ndenge ekofo abeti sete liboso na bango. Pape a utilisé le langage de bois. Azo marché mot. Ako sabi sauter na mo paix. Na paix, si ma paix guerre yaka. Siko na biya olobeta que le mandat est terminé tangeki. Yokanga siko. Le mandat est terminé. Attaque qui? Yoka siko to kolba keno. Vome aloba. Le mandat est terminé. Attaque qui? Ayambaka Kabila kuna na Vatican 2016 attaque quoi? Attaque qui alors? Mais il y a pas pour mutu nzambe. Ah, pona ko chakimia. Ayaki pona ko chakimia. Babi faut la naître. Aux la juge contre partie. Voilà. Ce qui a joué qui neutre. Ya Moussa na nzambe a joué qui neutre. Abi voilà. OK, yo le biotika la mbula moko, to tikala mbula moko. Alors tango isili. Akolo bakuntu discours ote, alanga bakuntu na ko bakse sous alors non. Akolo bakuntu bino, respecter les accords de Saint-Sylvestre. Donc moi na alors bien ngote. Pour azala clair na makamuna ye, atili akosa biso na pété l'intérêt de la société. Ce que alongba ki que non, que les autorités respectent les accords de Saint-Sylvestre pour l'intérêt de tous les Congolais. Maman Masolo, alors bien ngote. Accord
oyo evandisi ye ya yebi yango pape alobi yango tantôt boye en public alobi te mais tantôt na se tokomi na ntango ya Ecofo Liki 4 16 à 18 l'esprit de Dieu descendit pour dire la vérité en face de tout le monde. Voilà le serviteur de Dieu. Que l'accord de Saint-Sylvestre soit respecté pour l'intérêt de tous les Congolais. Ah, Papa Sololi. Que vous la balanga de bois, que le gouvernement recherche la paix pour l'intérêt de tout le monde. Mais paix, aux hommes, on a bien que nos paix, balingi pété, bazabata kokanga, koboma. Il faut que afundi catholique, afundi pape, afundi misana bango liboso na biso ba Congolais. Botala makamuza koleka. Oye bombami bazoko kwa kolobate ngana lobeli bilango nzambe mutafundi afundi bato nyoso wana tu na munoko Ecofo alobeli mabele alobeli bapaya alobeli ba voisin liboso na bango. Ouais, voilà, tout comme nous citer les messagers du moment, tout comme nous citer pardon. Dans la question mon ngina tuna yo l'équipe na communauté na biso ils ont boxé na biso moko aza reconnu boxeur professionnel ou a bien combat champion Yuri Kalenga. Il y a semaine passée à Kataki Bible au Yosimbi. A suivre ma Bible, à salir vidéo, à déchirer en haut à 400 à 400 moutons sur mon nez, les réseaux sociaux, on appelle Monakiango. Commentaire na yo, état que les messages. Bon, de toute façon, il n'y a pas à aller symbole des champions du peuple. Naebi à 4 Bible spirituellement, à 4 Bible physiquement, naturellement. Na kadi ya kanda o azana ngo ya mboka zolanda yango akati bible akateli yango parce que o yozo le kana ba communauté na biso na basali ya lokuta bango bakangi mboka yango etindaki agir ndenge wana ndenge pe ba combattre baza kokota pona ko agir ko kanga l'église au pays biblique to le bien on a 2 rois 10 18 à 30 mais pona uri ndenge asalaki ngana le bien carrément que non asalela ki ngo spirituellement te asalela ngo na kanda na ba déception na ba projet azana yango pona mboka mais asoko kozonga mboka te parce que mboka kangami na maboko ya bato mboka za kondi na ba faux serviteur ba faux pasteur lokuta na lokuta e bon Congo yango pasoli bible pona ko la sala que non bible oyo balobi ya malamu zo ya mabebwaka bible oyo ezo boma pe ezo bongisa pasoli ngo na sens ya kanda ya déception ya mboka. Non, il y a le Bible là yango mindele ba fabrikango yango batina en Afrique pour la sabso pongi et distraire biso il y a pasoli na wala. Donc ce conseil ali na éviter yo nozo ba donc ya katso na kanda za normal. Et puis na boite mutakoma Bible za mutumuli te mundele mutakoma yango mais aspiration ya nzambe na kata Bible lobi ya malamu zo ya mabeboa bwaka soki ofungoli Bible spirituellement nzambe pe ako révéler yo spirituellement mais soki ofungoli Bible kaka lokola livre magazine za lokola la prono ozotala au moins soki to commencement kaka ndenge wana mais Bible siko yo faut ba que non eza ba secret spirituel eza code spirituel dans kati zali ofungoli spirituellement pour nzamba pe so révélation nzamba kolobela yo so po fungoli ngo pe ka ndenge wana okozwa pe révélation mo côté oui ndenga lobi ba mindele ba ya ba koma macha tout ça oui et comment na mindele wana yeba ina ngoto ko boyo wana ote mais penser ya nzambe oyo mutu za na kati ya ba Bible ozo comprendre penser ya nzambe eza na kati ya Bible makambo ya nzambe mutu na Bible et le bi ya malamu zo ya mabebwaka mais na nyonso tu na kolobaka que non souci ya mboka makambo ya mboka na ba oyo basimbi Biblia ngo biso to simbi Biblia oyo toza na kati ya mabe oyo batolitali sur la face du monde les vrais ennemis de Congo c'est les politiciens et les pasteurs sauf Ecofo sauf Ecofo j'espère parler les restes voilà to comme nous na suka Belinda Ngonge ya président Willingo na Milus na pesi mbote na pesi mbote na Fanny Manzula na Klanta na pesi mbote Patrick Kodolo ya Transba ya ba Transba na pesi Patrick Kodolo le messager du moment na éviter question ni yoko mutuna ni na tunio te oyo ko loba o eza na idée na yo poto chiter na biso. Bon, eloko na ngina ba sesusu na mona ki papa Ngwanda na Maroc alobeli likola discours ya Ecofo memi lokola na catholique a comparé abi ezanga ki catholique oloba ezali ndenge Ecofo alobeli to suna ta makambo resote donc wana papa Ngwanda honoré dans salimo commentaire oui to boita dans la vérité alobaki ndenge alobela ki tina discours ya monseigneur Ecofo na au cardinal alobaki vous comprenez alobi cardinal akoya ko fungula nyoso ti fala fungula liboki bato bamona ngona kati voilà ndenge zali voilà bandaka la tout ça OK mais na moment oyo ngolo bakaka non oyo alobaki na tina Ecofo c'est vrai
alobaki oyo molimo na nzambe elobi etalisi makambo nyonso tu ya Congo oyo mwana congolais surtout ayeba discours wana prédication ezali mpona congolais nyonso tu y compris diaspora mutu nyonso balongoli mutu te po politisana za congolais biso ba congolais bato baza koboma bango wana et puis na biso y compris mentalité na biso e oyo toza nango même na bakomba soso kutu akambaka bana ye bomba bana mapapu ezana association moko te organisation moko kosala te soki leader azate sans leader lelo kosimba ezate oyo ngana koloba na koloba bokono pona ba combattant ba mvuluzi biso e komi na tango tozala ini koluka mutu moko azala liboso oyo po akamba biso na ba combat oyo et puis pona papa ngwanda to moni na kacho momuke est-ce que ndimi ba combattant de to na communauté na biso congolais nyo salinga ka ye leader. Est-ce que il y a un Congolais mo wakundi makeba d'ailleurs na kikombatant on na ba to solidaire nani est-ce il y a un Congolais vandi make wa bi ma leader na alors il y a un malade oyo ezozala na communauté na biso yangwana so il faut Congolais nyo surtout à revoir prédication ya monseigneur Ekofo été ya biso nyo surtout baza ko lobela amour na amour nde porte za soudé mungu na moya ko tezalité même na diaspora au tozali awa ezosenga amour ezosenga unité nde bitumba tozobunda oyo tokolonga soki amour ezalité unité ezalité diviser pour régner bando ko régner biso régner le kola biso ba ko diviser biso et comme na tango 2018 bato ba comprendre totika tolobane ba vérité to fingani to tongani to sali nyonso to suna tango na te to bosana bilamba ya salité ba sokola bango na famille to bosana comme na tango ba combattant nyonso tout ya français na Paris ya baluka mutu moko na ba province représentant azala bato bazala soudé pour na mboka et puis pour na yo papa ngwanda osali 32 ans na kondo mobutu oyebi secret ya mboka wana ebele ozali parmi ba batikali o ba yebi secret ya mboka yeba to za na posa na yo olobi pe mingi to lobi pe mingi ba marche salemi eloko moko peut-être to dénoncer o critiquer pe mingi eloko moko zo salema te o féliciter pe mingi eloko moko salema te comme na tango oyo bobwanya oyo oza nango na ba secret ya mboka oza nango biso diaspora tozali na mbongo oya okutana na biso ba diaspora ekomi likambo ya minduki esombama pote mboka na biso ekangolama tofingami soki boza mobali boya bobomanga na lisasi lakisi mobali na Kongo azali te alors siko yo mutu oza na bwanya oza na mayele oyebi pe seka mboka wana biso ba diaspora toza na mbongo oya okutana na ba diaspora toyeba nini tokosala parce que biso ba congolais so tosali le côté tina moko to beta base ezalité tina moko to telema na base ezalité to longola ba pantalon to lata ba jupe to pesa basi ba pantalon parce que au Kabila lobby ke na kokufa na lisasi lakisi na Congo mobala ezalité alors papa ngwana to sengi na yo boye bata discours eleke belé osobimi na samai otomboli loboko biso to yambi yo yaka na bwanya na mayelo zana yango biso diaspora to zana mboko to sangana ikomi na tanga to sangana to marché mamote ekomi na tangu ya minduki esombama bao batinda ka biloko na batukini ba wapi na ba carton bosomi minduki botina ba carton bozo tinda yango na mamboka ba fami baza kozwa Boli bizarre on rappelle nga sur la 5e mission la fois passée na vena kanga machine de guerre na pesi mbote je sais pas ça abi singa congolais no se façon ma grenade na donc abi congolais so abi ngabi grenade na kombe au $20 awa minduki eteka makanango banene teka makanango so po ngosomba ngona molili okosomba congolais nyonso tikala ko partout pa ozali banda kosomba munduki na yo banda kosomba banda so ba grenade na yo okangisi yango na bakoli ombale na ba chasser plastique papa otiena ba carton na ba agence epekendaka ekei obendi olobikelo eloko ngona bakozwango bakopesa ngo basoda na biso babota ngo munduki po tok to sali bongo te mboka ekei ezali kokende passer Ekofo afungoli biso nyonso congolais boyeba ke mabele ekei bana na biso ba récupérer ngo baneno mabele sekei oyo discours ezangaki ba catholique ba fungula biso nyonso banda kala oyo ezangaki bato ebele baloba ba politicien bayebi mboka sekenda mis intérêt za congolais ayebi ba rwandais bakotaka ayebi ndenge ba congolais bazokima oyo capitale balobaka te mutu alobi yango nzambe afundi misala na bango na munoko ya monseigneur Ekofo pona biso ba congolais nyonso tu elakisi totika okosela nzambe makambo nzambe kosala nzambe sasala ezopesa nzambe na kanda ndenge ni congolais azokangola mate na bomengo aza nango et puis toza bazoba est-ce que toza bayuma toza bambendre ta esili ekomi na tango ya kopapa ya kosakosa oyo to babengi kolabo traître oyo baliaka mongo soki politicien nani au milieu de vous ekomi na tango
ko se séparer na bato wana nyonso wana o nyonso to azali traître ya mboka collabo ya mboka alingi délivrance ya mboka te congolais to komi na tanga ko bomba na lakisi bino awa na derwa 10 30 za babi na sepeli na makambo sali na sepeli ngo silisi bato wana o to tali na ngo koloba yango wana to komi na bino mbala ya sima. Merci beaucoup o ezaki te lobe la vie moi batumbote bon na pesi mbote na mama bala na ngai lipa ya zali ko ba kozala sema kola nkolo et na pesi mbote na bamvuluzi nyonso tu o baza na souci ya ba mama makala ba mama mapa baza na souci ya ba mama tengaka takawisi pona mikongo ya bato na pesi mbote na ba combattant nyonso tu ya Europe partout pe bozali naza ya bino naza mutu na bino naza mona Congo nazali combattant de l'esprit naza naître na ko s'afficher na mutu nyonso mais ngai tikala ko yeba keno mutu akokunda vérité na monoko nanga zate na kokufa na yango soki to kangami na yo so na mono za lokuta yeba na koleka na télévision na ko panza yo. Voilà, c'était là le messager du moment. Galates 4:16. Papi Gen, honorable Nonoyoka, Igelu Sansu, Gelo Beloko, Tosangana Kaka, Kosangana, Eleki Kokabwana, Olingolo Basusuni, Fabrice Mouchette et Dada Mouchette n'a pas si puis sans oublier, n'a pas si Bana laissé partir mon peuple Mbote pas aller, Bishop Chatumba, laissez pas de Moïse, sans oublier Choramboma, l'imbattable, l'homme de l'esprit, n'a pas si Mbote, n'a pas la vie solo, Penzala Bomo et Papi Gen, le leader. Voilà, on a zalaki les messagers et moi na mboka na pesi mbote na babe masombo na pesi mbote na ngai na ba Ziko Force c'est le Zuno Boketiwa Yambo oui le combattant spirituel ben corruptible na sengi na bino bozala ba incorruptible ben corruptible boso pa bula ta mukete po ngai na teleme nazali incorruptible na yibi bola mukaka na tongo na yibi bolukaka bodepanaka na mutute po Congo ya lobi zo senga ba homme spirituel ba homme incorruptible o ba kosomba ba na bakanyaka te mais na sengi unité na sengi amour ndeto kolonga banguna na province partout batu nyonso basangana koluka leader ya Paris koluka leader ya ba province po tozala soudé boyeba ke ba oyo nyonso tu baza koya ba politique ba koya yeba ke no bazoya pona intérêt na bango alors le tokoloba ke le vrai combattant le vrai opposant c'est nous-mêmes le peuple batikela biso testament prenons-nous en charge totika kongoluma to bimaminu to zwa makolo to tambola to telema to simba ba machete to simba minduki baye ba pe to kota histoire ke no ba congolais ba telema ka ba bundaka pona mboka na bango to kota pe histoire. Voilà. Mote na ovena ngai Ricard de Lumbu na peso mbote Ricard de Lumbu na peso mbote ya mama Delie Lumbu na peso mbote en tout cas merci vena sepena ba conseil au peso ngai na peso vena ngai Yedi Bolombo na Belgique na peso mbote na moto comme na suna suka Papi Gen les meneurs de GE Sito ya Papi Gen, toro beravi, eza sita soro penza, toro beravi, sito ya Papi. Exotique biso na biso chez Vieux Sims, nyonso ezali. Soki boye na bana, na ba papa, na ba mama, na ba koko, donc awa to sepelaka. Solution nyonso awa ezali. Nyonso ezali. Donc ça veut dire ezali nyonso eza. Pas Vieux Sims toko. Gaz na gaz alive. On va dire non dans la ville à Lyon. Chez Bisso na Bisso avec Papi Gen tout le monde. Donc Papi Gen a été Paris pour ça mais sur la ville à Lyon. Moi toi na exotique à ville à Lyon. Mais bébé dans gaz na la poya ici comme donc c'est que on va bien. Le gaz à présence dans le boka on a des demandes. Donc kilo au mona Papi Gen dans le kilo gaz na gaz à l'ail. Cada terrain quoi. Et exotique ya vie na biso. O vie na biso ça na mboka loko. Na mboka soko musimba soko leki awa te seko mona leki. C'est moi qui ça fait du de Lyon. Alors on a biso na biso à kata Lyon. Donc soko leki awa te donc ça veut dire oya na Lyon te. Ben again Blaze Fashion le mot évidemment à la biso na biso yango ne makambo ayaka tout le temps to la pour logo yo ribi on ngi kinaka mogo mobimba ya Lyon ba ebi biso na biso pe ba oya mo kitoko makambo kitoko bilo to ala on bezwa bilo na biso ya oyaki na utaikini bilo kwa mwaka yango na zuli yango. Com tanto prazer, tanto orgulho, mais uma vez Gianni Dindel, representante de Lyon.
Estamos aqui a compartilhar aqui o efeito factiático dos factos em si, num espaço tão delicioso, Biso na Biso, que pode estar comparecer. Biso na Biso, ngai awa, oyoki ndenge bandeko nyonso balobi, Biso na Biso, awa polémique ezalaka te, awa toyambaka bato ndenge ya bien. Donc biloko nyonso ya mboka ezali awa, ngambo nautaki naye na bamarchandise, donc awa biloko ezangaka te. Année prochaine 10 ans na Biso na Biso, en tout cas nzambe aza malamu, mais secret na biso ezali koyeba musala, kozala sérieux na musala, korespecte bandeko, koyeba kosola bien, wana ezali secret ya Biso na Biso. Ngai wana mingi oloba te, nazali kozela bino oya musadomema musala liboso nzambe asunga bino.